mokile kelama esalima mibu hebele olelo yebanite esalima mbote mingi na bino bandeko balandi ya Vuvamu Télévision etando ya yambo ya baindo etando ya bonsomi o biso to meseli bon kobenga liziba ya boyebi pona baindo matondo mingi na bino bandeko bayopesa kabiso ntango pe ngonga ya kolandaka émission na bino iye mokolo mwalelo émission iye ekoyaka okati ya mabota na bino na tina ya kolimbolela kabino manaka na biso baindo lolenge yango etambolaka kolanda bongo calendrier na biso africain isengi to yeba ete mokolo mwalelo kasi na manaka na biso to ali bongo mokolo ya tsona zomi na mitano na sanza ya misato bopemi ya minei mubu monkama na tuku misato na mibale kati na manaka na biso kaka na eleko ya mvula ntete soki tokobalisa yango na manaka bapaya mokolo mwalelo tozali bongo jeudi le 3 décembre 2020 ya solo kati na manaka na biso baindo tango nyonso tokoyebisaka bino ete tozalaka kaka na mikolo minei na kati ya poso mokolo ya yambo ezalaka bongo mokolo ya konso mokolo ya mibale ezalaka bongo mokolo ya nkenge mokolo ya misatu ezalaka mokolo ya ntsona pe mokolo ya minei ezali bongo mokolo ya nkandu kati na manaka na biso pe kati na sanza tozalaka na mikolo tuku mibale na mwambi 28 jours na kati ya mwa pe na kati ya mobu tozalaka na mikolo kama misato na tuku motoba na minei to pe bongo 364 jours na kati ya année na biso soki bankoko so ekozala bobanga te bobenga biso na ba numéro oyo ezali na etando pona kozwa ndimbola ya malamu pe biyano ya malonga pona mituna na bino kasi mokolo yango ya lelo ponda manaka bapaya le 3 décembre esengi toyeba ete ezalaka bongo journée internationale de personnes vivant avec handicap nde yango kasi na manaka na biso ya Vuvamu Télévision toali pe na émission oyo ezali kolobela bongo bayewana totindi bino nyonso na tango oyo po boyeba tina na bango bolandaka bongo émission na biso oyo elobelaka bongo etali bongo handicapé kasi tokosukaka wana te na kopesaka bino bongo manaka ya mokolo to pe bongo ba événement tokolekelaka pe lisu na kotombelaka bambotama elamu na babanso oyo bakobotamaka nde mokolo mwalelo totombeli bongo bambotama elamu na banso bisika bozali kimi ya mfumu kimbangu ebakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino po bokokisa mai oyo boyaki na yango na kati ya mokili kasi yambo akokabwana biso na bino bandeko balandi bongo misano tokokabwanaka lolenge wana te tokolengelaka na bino mwa elema moko kasi tokolobaka ntango nyonso ete ntango toali kotala eloko totie mpo na bino tozwaka leson nini oyo ebimi na kati mpo yango nde kosunga biso mpona bomoi na biso ya kozala mokolo na mokolo bolanda elema oyo na bokebi biso na bino tokutani na nsima na yango bayoka oyaya 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 olele ngana wiye oyaya olele na lisala balobaka ye na lisala bayembaka ye bangombe baloba mama bangombe bayemba ye onalandile moyoyo nana oyo omoni ntango baye koyoka grand prix nalingaka oyo ya kameleyo na mombembe mombembe boyebi mbembe escargo na kameleyo grand prix nalingaka oyo ya kameleyo na mombembe malembe o oyo botikanga nasakana botikanga tambula malembe mokili ya bato lelo bobengaka bakoka bavadio pe vadio eza kombo ya mutu vadio mambenga omoni lokola asalaka nzembo ya tambula malembe bakakobina ngo ndenge ye batiaka ndenge bakoka bakobaka velo na bango sikoyo ekomi ke bakoka nyonso basurnome bango bavadio loti bolobaka aza vadio donc elingi koloba kombo ya vadio mambenga musicien compositeur ya nzembo ya tambula malembe esalaka succès na kati ya Kinshasa nde wana matondo mingi bandeko balandi bosili kolanda bongo elema oyo totiaki mpo na bino wana ezali bongo kaka extrait ya message ya Nelson Nyanzila mfumukusuki ya muzana pana na Angola sur émission oyo tolobeli ya handicapé boyoki lolenge kani batalisi ba valeur ya ba handicapé ya solo oyo azali bongo e bon son oyo azali bongo na moko koso moko na nzoto azali ka na tina
tobwaka bango te po bazali bandeko na biso boyeki bandakisa wana esongi nzela pesi ya kobakisa likolo ya bandakisa wana ezali te butu moi ntango nyonso tokolobaka ete mateya na esongi ya nzela soki tokolanda yango mpe tokosalela ezali bongo bomoi mpo na biso kasi soki tokobwaka yango toyeba ete ekozala bongo kufa botikalaka ntango nyonso branche na chaîne na bino forme télévision mpona nzela na yango ekofaire découvrir bino ebele ya makambo oyo bozangi koyeba kimi ya mfumu kimbangu ekoba koyingela lisusu okati ya mabota na bino mpona biso na bino tokutani bongo na mbala ya nsima ntsona elamu na banso Ibele ba yebite utamokile kelama esalima mibu hebele olelo ye bandite